Mbote bandeko balandi ya Eco RDC. Ce qui te loba Eco RDC, tout le monde a directement mon boss, c'est gentil, Boti Baba que j'ai sali en passant. En tout cas, papa, merci pour la confiance et belle pesanga na Eco RDC Oyo. Et puis merci na yo pegi walongwa Oyo accompagnanga partout. En tout cas, merci mobali ya Mwindu. Bi pegi walongwa ya ba pegi. Nabino pe ba très chers internautes, merci Nabino pour la confiance beaucoup mon pesanga na Eco RDC Oyo. Alors na Eco RDC boyebi qui sont déjà l'équipe télé réalité et Louis ya Bastar et Louis ya Bikolo azo continuer tu consort. Lelo siko toza na émission na biso na rubrique na biso ya Louis ya Bastar. Alors to yambeli bino star na bino moro aleka déjà pe na télé réalité. Bongo ezali bongo Nanouche Efela. Maman Nanouche Efela ne to yambi une émission na biso lelo ya Louis ya Bastar. Sans plus tarder, son copie ça déjà invité na Ngambote. Nanouche Efela. Boni. Bien par la grâce de Dieu car on a en mode confinement mais ça va. Confinement nda ko ile ka normal. Ile kama bi makasi. Oh nandeni. Nuit totale. Na yo pozo sanuye. Makasi moi tellement qui est tombé ça n'a déjà chaque jour bimaka chaque donc c'est presque chaque jour tout ça là to bimaka pour na musala. Mais ce que comme que bimaka moi comme il y a tantôt plutôt comme quoi arriver M sur 5 jours on va na ndako. Donc tako craquer donc mais sinon tu to message na biso yango na yango donc nzamba sungara ndenge tozoka kezo sila posoki te bato baowa normal Nanouche Efela na Eco RDC alors vraiment ce que leki na télé réalité ou déjà les cas déjà na télé réalité bon faut les na Louis ya Bastar au kolamba lo na surtout yolingi yango pena but émission na surtout yelelo mais avant tout to linto betana le solo tout le monde que bongo sala ka télé réalité awana Eco RDC mais télé réalité yango ba retira biso na chaîne. Et bien là, il y a comprendre tendenge nini ba retirer biso film ka ba tuna ba lobeza ki pe na propre demande na yo moko ndo senga ba retirer film wa. So ko expliquer biso pour na nini ba retirer à télé réalité wana. Ah OK, merci beaucoup. Merci pour la question mais kolongola émission nanga dans télé réalité nanga ko tchango na privé puis ozongi sango zaki ba raison personnelle. Eux itala kinga moko. Donc voilà pourquoi ba retirer ki en mesa siko eza ezonga déjà ti. Vraiment moi obetel sou non vraiment exact. Donc tellement que ça qui va raison personnelle c'est pratiquement impossible là bétal. Puis ça m'amdanga moko. D'accord, merci de respecter décision na yo. Alors toto non na nous Mikolo ba news non ezani. Ba nouvelle notoza ba nouvelle noté au sala nini Mikolo yo ba tournage ezali. En tout cas vraiment nouvelle et artiste ni sur Mikolo faut montonner soyez parce que nous en eloko yé le roi yé dans nature to linga ki ngote biso tout dans la minute vraiment par rapport à l'actualité donc biso tout aux ambitions en fan le bail ezala même tout ce film mo déjà bo bandara ngo bo silisa raté sengi ke bo tourner ce qui écoute à nécessairement 2 3 4 personnes beaucoup tani na pona respecter kaka mibe kwa mboka parce que les loka mboka ezaki que c'est impossible ba ko sangana wana ya plus de 20 personnes ba kangi bino alors pona respecter yango tozana na bandako donc tozozela nzamba songa esila kandi na lobaki pour te répondre à l'activité na biso normale. Alors Star Nabiso et fait la télé-réalité bon au salaki na Eco RDC Mikoleleki. Est-ce que vous avez vraiment des commentaires, des suggestions, des remarques et ça qui on appelle et qui se recoyer Biso? Oui, vraiment des résultats qui positifs. Donc nazo qui m'appelle et puis déjà dans l'émission au monde a des commentaires déjà qui belé merci na batutu ba féliciter nga pour moi na donc ils ont la base ils ont sikanga mona utaki donc ils ont ba éducation ba formation ya maman Mati Malumbi que je salue ma mère depuis Belgique ils ont ndenge ya boko la kinga ndenge biso pe nga pe na boko la bana donc merci beaucoup na yambi ba félicitations ya batutu ba féliciter nga pour moi et puis pour na ba encouragement batutu ba benga kinga pour na encourager nga et puis pour na ba conseil na yamba ki yango et puis donc tout nous sommes vraiment résultés ça qui vient. Par rapport à la pandémie aux ravagé le monde Covid-19 pourquoi ça un mot na ba Congolais bazolando partout dans le monde bien dans na ba bonio bazolanda biso par rapport à la Covid-19 moi conseil moi prévention et ça va bien sur bon conseil ezara que to
d'abord topesa nzambe merci parce que soki nzambe alobaki eloko wana ekota te ngai ekota te nakutu personnellement vraiment soki eza na bacongolais oyo olandanga na Kinshasa to na Afrique vraiment toza bato ya obanga nzambe toza vraiment bato ya obanga nzambe makasi parce que soki totali libanda ya mboka na Amérique na Europe bato oyo baza kutu na possibilité ya kofaire arrêter eloko moko bakoki koarrêter yango facilement te voilà tala nde bandeko na biso batiki biso ebele oyo so nombre eza exact te compté mais baza ebele mais tala biso na Afrique tala biso na Kinshasa parce que bien que toujours ba confinement ngo mais au mona bien que confinement bien que tu as la banda ko to za biso ka bien ça arrive de fois pe au mona na nzela so kina na minute na victoire au mona pe bato bana bango kaka ndenge bazala ba wenze excusez minute so ki am so na victoire au mona bato bazana bango kaka ndenge bato bazala kana ba wenze bato ba otambola mais to kufate ndeti libanda toza na bato ya opesa nzambe vraiment merci et puis toto sara maloba mibeko ya mboka oyo bapekisi biso tosala te tosala oyo balobi tosala yango donc voilà siko nini mesure bazwa oyo Argentine ngobila uti kozwa ya bakash ne menga na mono na cash ne te ola tsango te ba masque de protection déjà na yo mopo la tsango oh ngaza na ngomona te molati te mwana loba na cash ne zate c'est ça le problème ouais mais naza nango so ebisinga kota na ndako na zongo na ozwela donc so lingi to prévu kasi ko na koti na ndako na zongo c'est tellement parce que na bimi libanda te naza na ndako kutenga na ndako donc yango moninga na nango te meza na ndako. Alors merci Fela donc vraiment to yeli kamboya oui tali mamba kolamba kolia et tout donc ce qui donc to yeba na yo kolia elobela ka oni pour bat musus bazala so ebiso tuni yo kolia elobela oni ngapena kipana mamba kolia te musus pour tourner ngapena kolia so na liete na yo ka bien te siko yo kolia esala kona ndini kolia so kolia te o kufiti so liete ko te en tout cas nga vraiment pona nalinga na yoka bien so moni moto lia mingi ezala bien très bien parce que nga mono nga pon ko lia na nga bien ezala fona lia na bato sina moni ma petite bevina za na ebiki to lia ni très bien mais siko yo ko lia est important na vie ya mutu ko lia eza ka très important parce que na ebiki so ba ko ka place mo sali 3 jours lia te au vivre te donc bien que ko lia ngo ya bato so ba exagéraka ko lia ngo bon eza ndenge ya nzamba saili mutu na estomac ya mutu na ndenge na ndenge estomac mutu so eza ka lia ra mingi estomac mutu so eza ka lia ra ni mingi te e koki na mpona mais ko lia est important na vie ya mutu. Voilà, parce que yo moko personnellement plan préféré nous allons nini au pena so balambi penda au lié au yo ki penda bien ali. Oui, c'est ce plan préféré. Plan préféré na ngiza la nzumba musaka na ngai ngai. Yo bangal. Wana bila mboka. Wa mungala. Mwango. Bon. Donc oyebi pe olamba ngo. Soki na linga oliongo seke funa ba olamba. Siko yo kolamba oyeba kolamba nini bana kotala mère na bina bana kolamba ou bien miyebela ndenge noto bana kotala batune balamba nga kolamba déjà na 5e primaire na 5e primaire dana ndala mbabilo andako wana tozala mama na nga pepe tozala tante na nga Mira Joko na 5e primaire na nde déjà olamba mama tembele fufu na kalingi pe poisson na lambi pe ngai na lambi na ndako na kende pe na classe avant na ki classe avant sina za après midi avant midi na lambi pe na tiki bilo mama pe atanga ota musala ye pe ali bien que ça qui chaque jour te parce que tante na nga zaki na voilà formation wana mama na nga déjà lamba makasi donc yo banda na manzanza te mayoto na te nga bana na manzanza na bana mama na nzungu bon manzanza ça peut arriver parce que même si c'est bilo a bon monde ça bilo a kali on est raté bilo a manzanza raté bien que mikolo ezala vraiment société mais biso nga manzanza na sala mais kolamba na ndako we batu balia déjà na 5e primaire siko mama na biso efela lelo vraiment olambela biso no bongisi biso ni na ilubu na biso basta jusque là na trouble na ebate na lamba nini parce que biloko yango mpe yango kaka tolambaka ebaluka kaka donc jusque là on a sali vraiment choix ya eloko na olamba te j'espère que tant okende na wenze
à partir wenze pe ikomela ko peti ikomela pe ngolamba eloko loba au moins okaki posa eloko mo boye olamuki oki osombi mbamo mais tellement que calcul des anonté donc nakomaka wenze na weba kwa siko eza ilubu surprise pona biso to yebite to olamba surprise mama okomba ngapa ya na mama na ndena mais idée mo exacte eloko olamba aucune idée tamso yepo ko pesa nga idée nga yebita yo nde fo luba nga yebita na bo pianga idée to yo pianga idée na lamba mbwa pamba mais ata mbwa pezaka biloko atani ya olamba pe so exacte bon tokumana ka wenze tokumana wenze alors star na biso aza vraiment na choix dans na wenze car nde oyeba pe na précision ya iloko olambela biso na libu na bisa ba star lelo mais tozokende déjà wenze na permission bongo ya Peggy Walongwa donc mais avant tokende wenze nanu nde ezala kaka na eko RDC moi symbole banini nde ezala kaka comme toujours soko kozwa mambo tobongisaki $20 pona libu na biso moko lelo. Sikoyo Peggy Walongwa soza déjà prêt tokoko kenda déjà wenze po to wela po to yebelo rolamba te ko zape pondu donc Tommy kende là déjà héros choisati non tout non sinon choisati wenze on musika te j'espère Everything all over mama. Voilà, bandeko balandi ya Eco RDC wana bongo to uti déjà marché suite ya maladie o eza na kati ya mboka vraiment la police permet biso de filmer na kati ya wenze mais toutefois to sali déjà wenze wana déjà to komi na ndaku bongo maman fait là l'acception vraiment a présenté biso biloko na ya sombi biloko ko lambela biso lelo vraiment po ezaki azaki na choix non te to yebi bien tota non choix o asali pe biloko oyo asombi vraiment a présenté biso ye moko vraiment pour nga oyeba te so nini so nasali choix ya mipanzi salaka mipanzi ya bouillon na légumes verts légumes kana mipanzi dans légumes kana mipanzi na so ko laksa ba épice hein ouais oyo légumes tellement que ça légumes verts na sombi déjà légumes oyo balambela légumes verts yango oyo aza mipanzi nanga yango oyo ba épice nanga naza na ba épice nangai nasangisi yango ka esika moko mena kati ka ba épice oyo eza na ba épice oyo na osalela légumes peza na ba épice oyo na osalela mipanzi. Ouais, voilà nga penda na loba vraiment ebele trop te donc match eza na ngambu na yo po yo fo bana vraiment ko expliquer opesa biso ba détails comme il faut po ba fan na ebele bazolanda ebele ba yebi kolamba recette to lambela biso donc faut pesa moi ba détails ebele nga na loba susu ebele te na otiki le temps vraiment expliquer. Donc détail déjà non ça nini na bandi nanga déjà comme ça tant que na pratique ba mona ngoka donc mipanzi nanga na olambango bouillon nanga ezaki na sala sauce te na ko tana na otama ya moto na tima ya moto na bwakeli nyama nanga après na selisi na tina nzungu na kati ba épices nanga nyonso na bongisaki naza na tomate ya mboma naza na oignon naza na ndembi naza na céleri naza na piment vert naza na muscade naza na ail et puis naza na tangawizi comme sous votre bomi tout na tangawizi eza bato bamelaka tangawizi eza ngai déjà d'habitude nalinga ba milio nyonso na lambaka oyo eza musuni nazangisa tangawizi te parce que tangawizi déjà etretaka ba maladie ebele tam sous na vie occasion ya omela ngo te mais au moins na ta occasion ya olia ngo na kati ya biloko donc yango ezali et puis légumes verts nanga mutaza ndenge na lambelaka légumes verts nga légumes verts nanga na ozana besoin légumes naza na besoin ya bicarbonate
naza besoin ya juste ndembi litungulu, pas trop de choses pour na trop d'épices pour na légumes verts nanga. Légumes verts nanga na sukola ndenge eza déjà na sukoli. Bato mosusu basalaka atie na nzungu et puis asopi nini non asopi quoi bicarbonate na ye pona ezala garder vert nango. Mosusu pe salaka ka ndenge asokolaki légume na ye ami sokolela yango déjà libela na nini na comment ozokima na bicarbonate soit nga na préféré na sokola na bicarbonate te na sokola bongo na otokisa na ngone na bicarbonate na tie mai tango etoka mai wana ya bicarbonate na boîte. To comprendre ko kaya déjà na sokola ki yango na misokolo yango kaka na bicarbonate. OK. D'accord, balandi ya Eco RDC wana vraiment outil déjà ko expliquer ce bloc so outil ko somba wana to que le temps vraiment alamba a détailler biso to loba su ebelete c'est à lui c'est à elle vraiment de jouer biso to zaka wana to tala tala bino pe bolanda landa malemba ndenge ba détail ya mama efila azo sala biloko na ye. Ah oui, pesa moto na papier moso oui na oui les a secret makasi ndenge nza boye nakokutana na makala mombo ya mai na isi fina tiaka nde na tie boye na besoin mpe ya pétrole te na besoin pétrole te isi fika na tia huile na papier moso nde na sangisi bongo omonaka moto ndenge donc parfois ya monde ezala beaucoup te na makala ya mai mpona opelisa yango mpo pika mais oyo eza méthode mo neti nga pena yebaki yango te eyi mpe se mai ya pomme yo moko préféré nolamba makala oui nga normalement bon en fait le bal ezalaka ye mosusu naza pressé mais soki na pressé te na préféra nanga kolamba ya makala po makala eyaka na mwa barapidité nango mo boye ezala plus rapide que réchaud mais soki mpe réchaud ya sof ezala réchaud ya gaz réchaud ya gaz nde yaka na vitesse kodeya wana ya na vitesse ya TGV mais comme naa nango te na préféra nanga kolamba mais soki mpe mais ezala mpe chaque jour teke nalamba na makala réchaud eza nango mais na préféra nanga olamba ya makala namesana lia mpo noyete oko banda olamba na réchaud courant eza te otiki olamba bacourant ya biso akebakeba mo banda olamba déjà esaliki courant ekende ndonde na tie boye déjà ezibela na kati na mafuta wana sima monga moke efina yango bien angatana moto epena na okomisa déjà baepisi nanga mpo soki kana ekangi na ntima ya moto merveille po omoi nde bapelisaka moto kaka boye yo oyeba kopelisa moto te na papier mosu wana mosu bapreferana bako oui bapréféra korape me ngai lokola liboki ezali mama torape na poto totota parce que na poto bafacilita bango nyonso ezaka ya poussière moni me boye sikoyo na mosika na nga sikoyo ata ape ya poussière ezali me na confiance ya oyo ya poussière ezalingaka ya mabinga mona tosi alingika ya mosika ya bio obongisa bepiso te na mipanzi oyo eza baepisa ya mipanzi
elinga boye Peggy olinga bongo Aïe. otutongo mpenza moko po etutama bien po esu na 5 ans ebandeli lingi etutama na pasi déjà moscade mpe etutama bien fo tiango kana mwa monga moke otuti po moscade sosangisi déjà moscade na ai na mai ya ai wana esaki moscade etutama bien te na yo olinga kolamba makasi bon nalinga kolamba makasi mpo moto eza mpo tolinga kolia kasi tolinga kolia te tolamba bato mosusu baza mpe balingaka kolamba te mpe ya kolamba emisaki fort akolamba ngai déjà ngai ata 23 heures so esengi nalamba 23 heures na olamba nga so esengi nalamba 23 heures na olamba okokendaki na peisi mpe mbabu na bacharge ebeli bozala nango batournage epai sama tokabwana tobongisa kaka utano bini wana elibu etela ok zali okongo nde pegi balongwa lalaka te eti babutu bayaka na kako mama fele bongo ozala ekolo nini biloko ngai nazalaka mongo iso na iso bamongo oye iso na mpe naza mongo ah bon oui biso na biso tobeta nao masolo ya mboka na biso nao mongo oyebi mpe olobaki mongo nayeba lisu te nabosana ngo po lelingala ebosanisa mona mboka nabeta makasi nga mpe nasepela nao makasi nabeta makasi nde nabosana ngo nayeba nanga me naza mwa moke me apesa makoli po bamongo balambaka fort ekima nango matina oyekola ntina ezongaka ezonga nango soso obeti mwa tour na bambandaka nabeti batuna oke so nayebeti tour ezonga osikuza wamongo pene ya mboka ya mokoto ndeko nanga onabengaka kodada pamba te ya solo napenaza mongo mokoto mokoto ona papa to mama papa nga mpe papa comme si mpe tozala bapateyaka donc toza vraiment toza pena bamongo bandekoko pegi oyoka nga azi ndeko nanga nabengaka edada te pamba pegi akufeli ne telefone moye te biso tootoka na olamba mai telefone ebele po baplan na biso ya mboka oyeba kolambaka te ndeti plan bamosaka wana mpenza mosaka nalamba yango nde soko deja nga plan protéine ezala mosaka seke tour wana pene olambela biso yango na elibu ya biso pense obanda nini oyo eza mai ya moto natie mpona kosopa na nyama elongola moko elongola mwasi wana apres na sopi na kisi na ngai esili eza yango mpe simple eza yango buyo eza yango boluka te ekalinga yango sala yango sauce wi bamosusu bakalinga yango mosusu bali yango ka ya kokalinga kande eza bongo aepisango mpo akalingi yango mosusu mpo akalingi asali sauce mpenza ya tomate ya mbuma tomate alinzanza asalinga kama eza yango buyon kwa deja na tuti ai neti ndenge nga nalingelaka na bouillon na nga au moins ezala naza pressé si naza pressé mpe natuta episi nyonso vraiment episi nyonso na ndembi na seleri tu natutaka soki omoni soko otuti yango ezala
moi passe ezala olia omoni litungulu olia omoni ndembe olia omoni risque peza bozolia okutani mpe na ai déjà omoni ai yango moko na bikati ya biloko so moto akutani nango ya mobimba ekosisi na posa olia yango nga napréférera kotuta soki naa nanga pressé te natuta ya nyonso mais soki naza pressé nazwaka na kati nabwaki na kati mais sikoyo comme vraiment naza pressé te donc tozali awa malembe donc naopréféré nasala ndenge nasalaka ndenge natutaka comment motongo otya munga te non atya munga Rega ocha otemba ebolamba atanga tembe nga alamba te nalamba makasi apa biye na elubu na olamba ni awo banani baozala bainvite mpo badegiste pege ezala moluba yango nde alamba bani ya bambwa donc pourquoi na posé te na tuta bilo nanga malembe masiko otiki aindambo boye aindambo wana tiki eza ya mpona ligi ana passé ni mpona jonse ndeko ya nzambe bakutaka ndeni ezalaka mpe surprise ah oui vraiment ezalaka surprise surtout ezali ke na ndai na mabongama naki tournage biloko okosala bato mpoboye mpona baide ya mabos jean tiboti bwaba depuis la suisse aolanda bileye vraiment le boss jean tiboti eloba binimbu ya papa le plus cité le plus sukai ezali kaka nango surtout bakutaozalaki surprise mosusu ezalaki esu ekoye kasi na mystique ndenge ezala grave mais eleka nango bien ouais eleka nango bien très bien mais esalaka plaisir ah oui esalaki nga plaisir komona keno eza na bato baconsidéraka amoni ke considération ezali donc esalenga vraiment plaisir komona ekoya rdc na ndako bien ke nazalaki pressé mais quand même elekaki kaka tosalaki yango mpe kaka na ndenge pressé wana kaka ndenge ezali pressé makambo esalisaki nga pressé tosalaki yango mpe elekai yango normal otuta mpe litungulu si non si ça pena na longoli yango nasinasena tuti mpe na litungulu tuti litungulu biso bamongo tolinga biloko ezala pipi yango se bapipi ebele soko nga mama biloko so pipi na oliaki nga pe biloko so pilipili lelo babiso bakolia te awa bapeki balongwama ale yalia pipi te aliaka te na makambo so mpe aliaka te seke toliaka biso mbale oliaka biso mbale so ezaki tosisa yango nde yango likama c'est ça charme suisi te natia na congélateur na nalobi na liesi c'est ça provision po liboka eza mokie soki liboka ezalaki monene yango nazwaka matungulu nakotisi mpe ka na kati ekoma moselu te so osangisi nyonso otumbala moko non ekoma moselu me moselu ya makasi te na kokata yango deja ma mike ya na kokata donc eza nécessairement te fosala moto olamba asalaka eza nécessairement te mais eza par rapport ya ndenge na nga moku nde nalingelaka omona différence soki mpe naza na ta omona mpe différence ezala na sauce yango naotala ata na otala yango ka na misu boye omonaki différence ezala so okataki na soki otutaki différence ezalaka différence ezala na misu oyebi joso omona mipanzi balambi bouillotte sava lelo omona mipanzi ya bouillon kaka okoya ya banglala ya bamongo mongo na makusa basala bapanzi te
africain vraiment eza pena nature na biso. donc nyonso naosala boye parce que naozela mai ezwa moto donc leta naozela mai ezwa moto. Tonton Ben Soupi bambote ebele depuis kuna ya Congo central toujours en mode confinement. Personnellement namelaka masanga te namela yango te parce que naza mosantu nga nde naboye masanga namelaka te non namela yango te parce que nasepela nanga nango te namoni elo mo bokokende ete baloba bolali nga vraiment siko personnellement masanga ekotaka nango ngai te mais so elinga makula na omela parce que namona baeffet nango un peu différent namona ke sombeli bière babière na biso babière locale omona ozengi kimi omoni komosala palpitation neti vertige mais sikoyo so omeli neti ya maula omona oyo komona nango te mafome s'il faut prendre ozwi ata yango mokie ke omela babière bamasanga. na système nasala wana natina natuta ete kwa panza nalongolaki baposo vana kata na olongola nao baposo so nalongoli baposo ya libanda wana oyo etikali ata na lutu na kati ya soso ata na nzungu yango moke epanzana me okana okatakatango kaka mpona omisango te mpona kopanzana ya olongola ata na ti sika moko eza problème te parce que esanganaka mpu na tomate ya linzanza nga alambela tomate ya linzanza mingi kaka madesu na madesu nde nalingaka nasalela tomate ya linzanza uswat soki ndeti naolamba nalingi nasala biloko eza ya sauce so eza bouillon te wana naosalela mais ça arrive des fois ezalaka mpe moins rare nasalela yango mingi nasalela yango kaka na tomate na madesu wana vraiment tolanda recette vraiment ya mama na biso ekela tolambela biso bongo mipanzi déjà bomonaki na légime tokontinue ta kotala malema ndenge yazolamba sikoyo akomi déjà na étape nini toolanda na bino étape tokomi yango eza ya ozelaka mai ya moto mpona toka mpona nyama mais ekotoka nango ata so episali ka moitié moko mo nde nasala so osali déjà binaso na ntina ya koluka kotuta te moni déjà mpo baposo oyo nde elimwa te baposo oyo nde elimwa te na nini yana bato mosusu balinga azolia biloko aomona nde baepisi te abomona nde bepisi te bepisi esangana nyonso koneti oyo boso okati yango te eza omwa basosi mosusu ezalaka omonaki oyo tomate tomate ezomonana pena moni ezeki na katakata na nga kaka boye yango moko ntango elimba epanzana nango elimwe te omona oka na sauce oyebisi biso ke ozokoma lekuna na yo okoyeba butu na nini osala eza na butu nini en fait butu na ngai eza go victoria oyo déjà tozokende na jie awa tokokisa inane na diffusion nanga na kini mpe toza na programme ya diffusion na kini na chaîne ya biso tv toleka chaque jeudi na 23h et puis le diffusion vendredi na 15h.
faut profiter pe ndeka kokata ba équipe au résumé lui sur la bakwa no bazolanda yo carrière na mwandama ça c'est banda et puis là vraiment banda wapi mila wapi carrière carrière eza nayebi te so na obenga ngo molai mokuse to normal donc carrière eza kaka kete la banda théâtre en 2009 banda epa donc yango naloba yango mingi te parce que ça arrive de fois na émission mosusu mpe nasali natangi nanga nkombo ya groupe yango te natangi nanga nkombo ya groupe lislo ya peza ladi te parce que eza groupe moko nakendaka yango na 2009 periode le pauvre Kadibou makufaka nazalaka kuna mais sikoyo naloba yango à chaque fois ke moto nyonso soki ozosala eloko po osala yango avec conscience oyebi ke eloko na osala eza eloko boye eza mpona boye oyebi mpe importance ya eloko mais siko tellement nga période yango ezali kaka nde ezalaka loyenge nasala théâtre nakenda tellement ke ezaka déjà eloko ezalaki na motema te oportaki yango akia te eloko ya mosala na oke kosala voilà pourquoi je pas réussi à continuer nazwaki moi quelque temps après na 2011 nde na yo ya vraiment na 2011 nde na yo ya vraiment na kati na yo kota na groupe Le Visionnaire ya présidente Fanny Massoudi Le Visionnaire la patronne que je salue nabengaki mama wana mpena mama na ngai na 2011 et puis na 2016 na yo okite epa na ye na 2016 na 2016 nakoti na groupe Congo ya président Herman Kasongo Mr. Chilubu depuis Canada que je salue ye siko nabengaki père donc nde nabwinga mpena naka trop fier naotosola yango tout dernièrement na le chef Matuza ya Tino na otunenga bi yozala na papa na mama na monde art donc toblagaki et puis nga vraiment nabeta tolonaka na père na pe na mère na kati ya monde art oui après oui yaki kaka esali ke na kite lisusu wana voilà siko lelo naza na groupe nanga moko metant nasala groupe nanga epekisaki nga te na s'intégrer na groupe na ezaki groupe théâtralité eza structure itinée ya président Janvier Mwanda moto mobimba que je salue yango ezalaka ye azalaka ne ata atoza no président quelque part okoki nango mpe kosabire kuna po travailler ezali nango groupe théâtralité donc voilà comme maintenant aujourd'hui et arrivaki na temps moko naokoka lisusu te sangisa batournage ya yo moko sangisa batournage ya banzonzingi oyo bazobenga yo ya kaka barépétition na ye ya kaka barépétition na yo moko vraiment esalenga lokwa mwa trouble navandisaki nazeki nakoka lisusu te na nde sikoyo lelo vraiment naza kaka focaliser na groupe nanga apart ke ezala moto abenga ngai libanda na kojouer donc voilà Victoria eza groupe nanga moko voilà non naomela te kasi nde nayebisi yo ti nayebisi koke à chaque fois même mosala ozosala oyo il faut osala yango avec conscience so osala yango lokwa conscience ozoconsidere yango oyebi ke oyo eza bulo na nga osala yango mpe bien tellement que ozoconsidere yango ozolinga yango osala yango bien nde na explike oke période yango wana ezalaki kaka neti loyenge kaka nakende naki osala théâtre voilà pourquoi nasala yango bien te ntango ekomaki sikoyo na temps ke non avec conscience ke non nde naboye na osala art nayebi ke oyo eza mosala donc lobi nakokoma banuméro 1 mosusu nakokoma mpe célèbre lobi nakokoma lobi nakosala eloko boye tusa ntango natiaki ayo na motu voilà nde nabandaki donc soki nkolobaki nabandi carrière na nga na ntango ya 2009 te na ntango ya 2011 donc ba 2 ans ezalaki kaka nono loyenge nasala même pas 2 ans donc ezalaki kaka okei kutu quelques mois kaka boye conscience nde na 2011 nde nabandaka yango mai etoki na nka te mai etoki te vi moto mpasi avec moto oyo deja na kowuta
nde eza boye ata mpe kotuta o nini yana mpe eloko aumela eza barepas moko oyo eza peke moto olamba yango oza mpe presse moni evandi te na otokisa yango te ka nde nasopi mai boye c'est tout esili na donc nde ka nasopi mai boye déjà nasukolaki yango donc nde nasopi déjà mai boye esili nango mai so eza moto ozika te bo ozika no moi c'est ça hein? Être une femme donc porter cas eza bilere moto sikota oyo eza si bapesango motu moko te na mokili ya sikota eza mpasi ya oboyi eza mpasi oyo motu ata motu moko te mwa mobali moko te si bapesi bilere wana osikota c'est ça yango barespect beye na bamama wana déjà napesi mbote na mama na ngai depuis Congo central mama Brigitte Motema papa Robert Bolenga mbote beye na mama botanga et puis il y a ma grande sœur Parvenue Bolenga mbote bele sikoyo na bascène nous joue vraiment barole nini oui na scène nazoa nanga presque barole nyonso nde naza bosoki so oza mposa na joue mama mobimba na joue nde najoaka na film ya mama top titre ya film yango ezalaka bomwana top donc soki bato batala yango moto ajoua mama ya Patrick Ngambe na Marina Laba ezalanga donc eza eloko moko eya na ndenge eyaka nanga mona comprendre yango te donc eya ya voilà pourquoi nakotikalaka te nakotikala kozala ingratité devant président Herman Kasongo parce que aformanga vraiment oyo babengi eloko pena babengi formation na Congo na zwango eloko wana ezali kati na nga me nga mona miyeba na nga teke nde na capable osala eloko boye na miyeba te natikala oyeba teke nde naza bona kojouer pe mama nde na bona kojouer pe boye nde na bona kojouer pe boye na kojouer pe kizengi mais eya kaka boye tozaka na préparation ya spectacle na préparation spectacle yana ayebisi biso alobi mutu nyonso oyo aza awa il faut apesa le meilleur de lui donc lukeli oyo nini opresente bato na spectacle à part oyo apesaki biso donc oyo amoni ke naza capable ya opesa eloko be na spectacle aya opresente nga soki na valide yango oleki navanda na tai nga nzambe nanga eloko nini mpena na kosala ao eloko nini déjà que si toza nani otie bapilipili ka ya mbimba bongo otie bapilipili ya mbimba kaka bongo bapilipili ya mobimba pasie ta mtutu motu nyonso mpe oyo na oserve ndali ya pilipili yana motu mosusu ta mosusu alia ya pilipili te soki ekoti na sana moto alia ya pilipili aokima yango na kati ya sani na ye soki ekoti na sana moto alia ya pilipili te akokolongola yango pilipili na supu efinana te yango na supu efinana donc navanda na bi eloko nini nzambe eloko nini mpena na opresente eloko nini navanda eloko wana eyaka boye dans les vedika boye papapa eyaki répétition jusqu'à na quelques jours ya spectacle promesse koko répéter déjà na salle oyo fait tosala spectacle nde na yo présente wanga ata na présente toka liboso aboya yango naye ya mibale nake na koti susu na police na meki na répéter nga mona police na répéter ata na yo présente yango mpona deuxième fois nde accepté yango donc voilà pourquoi partir ya eloko wana nasalaka na spectacle na biso ezalaka spectacle ya groupe Congo nde mama top azalaka ntango assistaka amoni yango asepeli mpe nango après filme abolelenga mama filme nabenganga mpe na bomona top na joa mama ya Marina takaki Ngambe mwasi lokola Marina Laba molai ya Patrick Ngambe are donc merci beaucoup vraiment lisusu na président Herman Kasongo pour la formation. Ok, sikoyo yo moko personnellement au préféré vraiment rôle nini naza na rôle on a préféré te donc
vraiment naza na nga na rôle on a préféré te ici faut pesa nga na te donc pour na rôle vraiment na rôle te on a préféré na jouer boy on a préféré na jouer benga lingaka kutu na luka na yekola ko jouer rôle nyonso donc so ba pesa nga rôle akoko na jouer na za focaliser na rôle mo te ke na za ka wana na otengane na boso ba luki ka mutu malamu te bazwa ngai oso ba luki mutu mo boya sérieux bazwa ngalinga bongo ngalinga nde naza kutu tellement de nature naza mutu mo na loba mingi te nga loba mingi te siko nalinga te naza so bapesi nga rôle mo po rôle badéclara te so bapesi rôle yamba ngombala moko komisango yo mo naza so bapesi nga rôle mo ki ya mutu mo aloba mingi te nali naoka mabe rôle kutu so tout que rôle no linga so wa peso se pena ngote na linga rôle o mutaloba te parce que ça déjà nature nanga donc so mutatala ngomona ka awasala kama makambo na linga pena mo pesi nga rôle mo niti mutu malamu te tout ça doit donc voilà nini yango mama efela toza na étape ya biloko eza nango na moto etoka nango so tali liboso natiaki nanga mai nanu te voilà mai yango wana yango mo eboti mai ya baepi eboti ya épice na musuni yango moko eza na mai nango moko donc là ezotoka jusque là épice nanga ebeli nanu te donc ndenge ezotoka natiaki yango boye soki elembi ntango na ofungola yango mpena omonake non épice elembi obakisa mai par après na obakisa mai mais après nsima mpena fona bakisa mai fo épice ebela épice esangani na biloko voilà soki namoni omoni ekauki na te moni mai eza nango non donc fo épice oyo ebela mpo nazwa na balola ekota na kati siko biloko ngo tolia ona liloso kwanga ngai aza na moleni na fufu en tout cas bolanda ngai nayebi te si moleni na loso aza awa soki molei ya loso azali awa omilobeli bien neti ngai naliaka loso makasi ngai mpena fufu ekotanga te tolukaka moyen tolambela loso epesa biso retard te mais cho eza te so vraimen eza mpona temps na olia kaka so eza te so olobaki avance moto tobandaki avance nga nde na biloko no olamba nga loso nanga nasombela loso po fona sala plaisir prochainement mais siko malheureusement biloko ya mboka na biso nde okolia yango na loso yango makambo wapena oliango ata kwanga na kolia loso ebebisa gu makasi ebebisa gu waya bilia ya batetela waya bilia ya banoko moye te donc tozela yango donc voilà nakitisi yango na se nano donne nakitisi be baepice ekitisi na se na kati ebela na ndenge ya kati mpona wanda siko kobalola epuis lokola eza nango ezala accompagné na légume na na besoin mpe ya basupe ebele te donc boye déjà ça suffit ta moso nakotia nanga mai te avec kaka mai oyo nde ebelisa yango so namoni ke non esili vraiment esili nde na bakisi so namoni ke esili te na obakisa mpe te donc nalambi yango na mai na yango moko donc mais en tout cas émission oyo ya elubu olinga kosala yango ya elubu ya bastan ngo asala yango depuis kala siko okoma rare to nini yango oyo nini depuis matanga ya dadi ti lelo non avant kutu eza kaka batemps kaka batanta mosusu jour oyo ngai nabongisaki nasala émission ozwi programme ya tournage mosusu obongisi osala boye nomoi indisponibilité ata kaka nde banda ozala mais sino te ezalaki koboya te po tokoboya te jamais ngai nde naza boye naboya nange eloko te naboyaka te ke onde naza boye émission boye te nasala te au moins ezala peut-être na baraison moko eza valable esengi te nasala ata mosusu émission mais soki raison eza nango valable te na osalaka ngai matanga edadi eleka no nde matanga tozalaka te elekaka nde matanga matanga nyonso eleka yeka nde bamatanga nyonso elekaka ndenge makambo nyonso esalama na matanga esalamaki donc voilà ndeni kobungisa moto monene okwa dadi kitamba na normalement esala nga mabe makasi surtout Dieu merci quand même nazwaki occasion ya ojouer na ye ajwa papa na nga na film ya liboso najwa na Top Vision ezalaki makambo mokili
azaka papa na biso akufa pe na film yango nakufela papa nakufela pe mama ezaki bakata nakufelaka yaya ezaka Davina. Donc disais merci quand même nazoki ata opportunité pe grâce wana ya jouer na ye mais ça là il passe vraiment ko perdre mon tour être cher le quoi et puis il y a des banda théâtre non baka papa dadi abanda théâtre msusunga ta msupe non tamsupe na bota marate tamsanzaka bébé tamsu donc msupe na zaki na ngana otale na TV msu di kanisi ko tout que un jour ngape na ko sala art un jour ngape na ko sala théâtre donc voilà ça là vraiment passe siko yo vraiment na monde de théâtre modèle no ezara nani modèle na yo sepela vraiment nani ke ngapi na mayibi pena o tournera bien na sepela na ye denga tournaka en tout cas mto na kraka jeunesse aka Aziza Kengome ya groupe Simba na pese déjà mbote sekazala en tout cas l'émission nyonso na likana lobango tango ko bandika question moto na kato na pese de réponse mona comprendre de lo Congo tunanga donc ba grande nyonso ba ya tout ba jouer en tout cas te na Congo to ana ba talentueux to ça vraiment na bateau ba na art na nzoto ya makila vraiment bato tout ba grande nyonso ba la blague pechanga ya exil nga bien que ya ici Beckham pomba scène sila bisalu donc bango baza ba icône baza bato yo ezaka pena neti pena bosoko otala na TV ozokelenga otala TV baze belé ba mama meta pinga ba mama Fatou Kayembe ba mama Top ba mama Via la Queen donc ya scène mususu yo wana donc baza tellement ebele bango tout bazaka ba exemple to landaka mais tant mususu et pas ya mama Aziza na ko landila MC joueli na ye mais tant mususu na sepela na elateli ya peshanga ozomona tant mususu na sepela na joueli na ya koto na zwe joueli koto na zwe elateli koto na zwe ba vision ndenga a raisonnaka koto dans ezara mingi bongo mais na nyonso soki za pona répondre na question na yo na mopousser na lo ba Aziza Kengome. Donc des abe na koki pe ko chango na kati na tokisi na kati na koki pe osokola ngonde na osala bodo anatana na ozela bilo nanga ebela na chemai na che yango wana pona ka garder couleur et garder pembe et puis ezala ezala vert na sokoli yango tuko mpe na kokai kozongo kana tina nzungu na tie bicarbonate ça dépend mutu na mutu nde kaka alinga asalela ngai na préférence na ngai natia na ngai na mai boye mpe na kati ndunda na ngai na maboko elembela na nzungu ngo si je comprends bien déjà boye nde déjà na tie boye c'est bon esenga lisusu te ke donc esenga lisusu te natia bicarbonate mpo déjà eya na bicarbonate. On a regardé couleur. On a regardé oui et puis les mbisango. Moi ce que on a vu c'est comme une étape nini maman fait. On a vu ça sikoyo et comme nango moni ezaka na soupe nango dans une sala qui erreur ya otia mai ingake lekana. Donc soki otali yango bien na kati omona kaka babilo mamike ndeti eloko ezali neti batie na bango yango eloko te mais na kati na sie kaka nde donc soki ezalaki na kati yaki ongomona bamatungulu baluka wa ongomona so otali yango soki obia omonake importance ya otuta yango parce que eza na bato mosusu bazalaka olia aolinga te amona biloko amona baépice na misu na ye donc voilà bien que eza nango eloko ekota na monoko na ye mais mwa complication kaka omona tie nanga mai te donc jusque là eza kaka na mai na yango moko donc nde eza boye na miso comme toliango na légume inutile na bakisani soki ezalaki na oliango ya pamba na ngai natia aubergine na ngai natia aubergine na ngai natia mai mpo aubergine engai esala nini nango kilo engai esala sauce nango kilo comme eza na déjà légume parce que aubergine mpe ezalaka légume
aubergine eza ngolamba ngo pe botie pe bepiso boki pe mbisi na kati olie pe lokola nanga nasala monotonie awa etie légumes olie sous légumes à part. Voilà pourquoi na tie légumes te donc nde naosala ngo boye na koko kausa ngo pe mai nyonso pe kauki supu pe esili etikali kaka kilo donc na garde kaka kilo nango mais nasali nanga supu te mais lokwa supu ka fo etikala pe mwa ndambu. Voilà pourquoi na otiki mwa ndambu donc nde eza déjà biloko na biso komi nango près ya okitisa na moto donc nde eza komi nango mangeable donc okolia yango sikoyo. Voilà, on a biloko maman est fait là donc étape na bisa liboso je crois que asilisi déjà wana sikoyo tokota na deuxième étape ya légumes. Chers internautes bolanda biso partout dans le monde bozomona elubu ya maman est fait là. Malembe toko mana suka malembe comme neli na suka donc neli na balola beza ngara ba épice kaka ekota esponde eza bese koti nango ese lembi musuni pe so moni musuni yango oyo nini yango elembi na moni ekatani donc elembi nango ekokolia masiko ekomi mangeable. Super na glace pe ezalaka kitoko parce que eza na bato mosusu babomba baépice na bango na congélateur so bombaki na congélateur engaki ebima mpe kabo engi ebimaka engaki susu ezala susu kolimwa lisusu ya bien so otuti par rapport ape so otuti so euti na congélateur mpe ezala mpe kaka mwa ndenge mosusu donc awa so otali j'espère que yo mozomona omonaka elomolokwa mwa eyebana te wapi ndembi eyebana te wapi litungulu eyebana te wapi poivron ezoyebana te wapi ail donc tout c'est bon donc inutile na bakisa mai parce que légumes eza so légumes ezalaki te nanga natia mai na aubergine namoni osaleli kibe te kibe bon lokwa déjà natiaki déjà goût beni wana eyaka déjà kibe eza ya ngombe lokwa naolamba mipanzi ya ngombe di déjà natie nanga wana c'est bon. Ok wana ekomi sikoyo prêt. Deuxième étape je crois ya ndunda malembe tokoma na suka vraiment ya émission na biso wana bon musuni déjà ebeli tozela sikoyo deuxième étape mama efela aolambela biso malembe ndunda non donc natie boye moya ofinika yango eza te parce que eza légume vert natiki yango boye soki elembi ntango elemba na kati yango kaka na kati ya nzungu bongo na kati ya nini soki nalingi nakalingi matungulu na poivron na ndembi epuis na sopi na kati soki mpe nalingi kaka nde na obeta yango bongo nazwi baépice na kati na banzobalola lisusu mwa huile na nzobalola na minute mo otia mai eza te na minute mo natia mai te mpo oyo kuta ya légume omoni musuni kutu nde eboti mai bongo légume parce que légume déjà mpe ezalaka na mai nango na kati donc moya otia mai eza te parce que eza ndunda ebotaka mpe mai osala sauce à part ozela yango kosala oui na kokotia à part to ko mpe na kosala à part te il faut elemba donc naolinga natia natombola ya se ekoma likolo ekoma na se vert nango déjà
ezala na trafic eta ezalaki ata ekondika yango moko
bandeko balandi ya Eco RDC bomoni bino moto otiko lia biloko vraiment ici to mekano ko tuna ba invité na biso so ba yoka biloko ya mama efela ndenge nini to bandi bongo na papa Panthère Noire. Ah mère na ibsa yo Graciela Tiga ya mère ezaka kutu su ya lobate parce que na lia na lemba nazo continuer ko lia mais eloko esanga plaisir eza chaque jour na lia eza chaque jour na comprendre que le boko zo mata donc na comprendre que mère après na chaque jour to likamni nazo ebiso ba biso babul na lia yo zaki mo babul na lia te na lia combien de bouillé ça ba honte donc blague te voilà ben mère na confiance na ye na yebi que côté on a vraiment donc mabuka na derrière Moi dédicace ou pas. Les boss c'est Jean Thibaut Tibobois bambo tebele balobi wana patron to sola na petro to sola to malgré Nicolas Boxi moi na menara moi na na joue pe na chaîne na ye na ko film moi na chaîne ngate président na Herman Kasongo ex président na Herman Kasongo ko film moi na jouer pa na ye batutu bazolanda biso bambo théâtre Fatou Kalema na Belgique maman Mati Malumbe maman na biso Mémé bambo théâtre papa Herman Kasongo Molimo Ebenezer mon président que j'aime beaucoup donc c'est tout. To mona pende kuna biso ayaki bongo na katikati soka kokoloba pe soko trouver biloko mama efela ndeko kombo nani. Merci vraiment pour la parole. Comme on a remis mon mot, tu m'as dit 3 étoiles, nous avons bien 3 étoiles. Donc, mais où ça la rondaine? Où ça la rondaine? Obi a lamba makasi. Le goût avant lamba la qui est à la makasi c'était pour soit la makasi non la baboule belé. Mais la moni a bakti sousou. A bakti sousou makambo. Donc vraiment sur 10 au PC combien? Si on t'a sur 100 quoi. Sur 100 au PC combien? 5D. Lamba makasi. Lamba makasi. Conseil na repose na bateau ba lamba te. Bolandaka luboko, bolandaka système et ça là bien. Donc ba vraie série tout, bozala ba vraie série ya longité. Ba vraie série pe ya nini te. Bozala ba vraie série pe ya nzungu quoi. Donc biso ba papa to linga ba mère ba lamba makasi po to lira libanda te. So domo le libanda. C'est que mère n'a pas là inutile. To balage pourquoi? Donc c'est un peu ça donc. Moi dédicace. Dédicace c'est ça on a été ming quand on a vu dans la golf qui sont la dégâts matériels papa social donc papa machine à voter Angela Touez na Paris na plus ba dédicace belé président Herman Kasongo Molimo Ebenezer Dadi donc qui encore boza belé il a ici au Canada qui encore boza vraiment belé cordon donc apegi walongwa so kozonga boye na tout na paye pas faut côté. Donc il y a un côté maman est fait là. Eric Rizzo Obama $10 000 c'est rien. Eric Rizzo Obama vient là et ça n'a rien. N'a bien qu'on comme là par rapport. Donc il a souka d'abord à sœur n'a Aïcha Moulamba. La noire sœur n'a Aïcha Moulamba. Donc merci Penaïs. Problème exact. Pegi balon wa tozongeli yo. Il a vraiment trouvé biloko ya maman fait la nene. En tout cas biloko bien très bien à CP na moi. Maman ça va. Oui ça va. Oh le bagate tu ko le papa. Pegi balon wa so ko pesa ba dédicace na ba fan no bazolanda partout dans les mois. Après ça va mbote na quand pour être mère maman botanga ici Kazali en mode confinement maman Kaila Pauline na France est-ce fandi mbote na ba beaucoup te beau comprendre ngako. Ko ka caméra te pegi so pa yo. Que maman m'a fait là. Donc ba dédicace c'est Sili. Sili. De la maman beauté. Na famille walunga mobima mbote. Notre boss c'est Jean Thibaut Tibobois. Mon boss. D'accord, faut comprendre Peggy vraiment que la caméra était tous les canaux pas maman fait là. Maman fait là, yo moko. Alors ouais, ya ko boy. Maman fait là so ko loba, yo pe fo loba tala kaka. To so ba sepeli na bilo no, esali no ndeni. Pegi asenga mtu pasi ndela seki mingi na ebate ke miso na boyo nyokola nga boy mais sinon ça va bon mona que c'est pas facile bon nzima biso la musa to salara vraiment et la facilité bon moni pegi atoki to netwa boy na ebisa bino vérité mbule beti donc to lamba ki to sisi lamba to zeli mbula sinde to bimi banda betolia mais mali les âmes pegi azotoka alati pe jaquette c'était bon. Merci Nabino, merci Nabos, c'est Jean Thibaut Tibobois, papa.
Merci beaucoup na ndenge boponsaki na ngai vraiment émission eleki nango très bien bien ke badifficulté mbula eyaki eza wana eza nango nature eloko oloba eza te. Merci mpe na yo présentatrice ya émission donc merci na bino nyonso. Moi conseil na bafille wana mpenza balingaka kolamba te na bandako. Ouais, conseil na pesa na bafille balingaka kolamba te en tout cas vraiment faut apprendre. Il faut vraiment apprendre koyeba kolamba ezala bien makasi koyeba kolamba eza qualité moko parmi ba qualité na kati ya mwasi bien que eza pe na mibali misusu oyo soki alambi mwasi pa otelema te mais oyo toyebi eza omona eza lokola ba misala selon conception tozalaka nango toyebi déjà ke soki moto akata suki toyebi ke mpo moto akata suki bie baloli suki toyebi ke bamibali basala yango mais ça arrive des fois pe mwasi akoti na makambo yango asala yango bien toyebi ke makambo kolamba mingi eza mosala ya bamama mosala oyo tosala erege eza mpe mosala ya biso nyonso donc conseil ekuti na opesa ezalaka na bafille te ezalaka na motu kaka bato nyonso mwasi mobali il faut koyeba olamba mpo eza na baya mibali mosusu ata loso apamba ayebi olamba te ata kokalinga maki ayebi te oyo ezalaka mabe kokoki koarrive mama moko mpe mare aza na ye ya olemba oyo esengi eloko wana yo oza nango posa soit putu ailleurs kaka epasi na ye ekokosala te togarde mariage nao. D'accord, merci. na biso moko ale fela pe grâce la bolinga azalaki bongo na présentation na pesi ba merci nanga na Jean Thibault Tibaba mon boss depuis la Suisse. Merci en tout cas papa pour la confiance et belozo pesanga na kati Eco RDC na bino pe ba très chers abonnés. Merci na bino ba remarque na bino ba commentaire ba suggestion et ça la biso ra bien pour améliorer prochainement. En tout cas néanmoins précieux ce qui maman il fait la zana moi ba dédicace européen ça na ba fan no bazo la ils ont raté vraiment ils ont raté parce que tout ça na ba balinga biso ba soutenir biso o à chaque fois biso tam sous en retour tout ça na devoir ya osepelisa bango na musala o ba bengela kiyo que ça bien et puis na ba moment ya boye peut-être na toute une occasion moi ici na sala dédicace na bayanga premièrement na banana na maman langa o abotanga maman Mati Malumbi depuis Belgique mère karande na lobarake ata ba bandeli mokili o zalaka maman na pesi mbote belé na boss Jean Thibault Tibaba na pesi mbote belé na lever ses presse Nzazi depuis Paris na pesi mbote na baitu balinganga roli nzinga base nanga nyonso et fait la vous aime tous na moni Aristote Monzele na États-Unis na moni Dora Pengen na moni Kadila Tsango atolinga na bengo monte na ko bengo kaka bon po yango de kombo na yo kombo na kende ya ngo western yango na mona ka don changer te na pesi mbote na Cynthia Zikonda et puis Luanda wana vraiment ils a base nanga baza tellement et belé ba sauter nanga vraiment
devoir na ngai eza pe kaka nasepelisa bino parce que bino mpe bosepelisa nga naza na eloko mosala osala te tellement mosala yango bobengelaki nga eza kaka maboki eza théâtre yango kaka naza na devoir ya koaméliorer mosala nga nasepelisa bino donc merci beaucoup. Alors, très chers internautes, sont vraiment, cette émission est complètement finie. Restez branchés sur notre chaîne. Vous s'abonner massivement sur la chaîne Nabiso Eco RDC. Bon, on a un petit remerciement à mon vieux qui s'appelle Daniel Toumba. Daniel Toumba, Bambo Tebele, Pesozali. Binope, très chers abonnés. Merci. Bon, continuez à s'abonner massivement à la chaîne Nabiso Eco RDC. Bon, on te retrouve dans la prochaine numéro.